Bon, na sala qui peut moi semblant que na yoka y passer, mais na sala qui moi semblant et pour travailler après. Donc dans un cas groupe T na yebi pété, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Na tindaki message pas maman top que batika na bango parce que travaille kinga. Après comme artiste pas basiliki. Artiste basiliki babi pourquoi ça? Pourquoi ça tu es que tu es l'autre côté? Pourquoi ça et ça va passer hein? Baza vraiment bande konanga. Parce que déranger kinga na be ke ko ça na mabongo te ponanga parce que ba yebi ngai. Quel que soit problème ba yebinga ba ko cotiser lenga problème que zonga nango après. Vous comprenez, faut bailler binga peu bien. Donc, et ça m'a créé, ça m'a bongo, et ça m'a lango bongo qui peine à yo mais travailler en kaka. On a bien des tous à la, tout beau mana, tout soin. Mais pas jusque là. Donc il y a mon état de quitter mbango. Non ni maman Nathalie fiki pour mtelenga. Maman fiki pour. Ouais. Il aime ce robe ou non non. Maman Nathalie. C'est un robe tu sais l'embali pour. Robe ce qu'on a quoi tabla mi kusete. Check encore. Ah. Good. Ah. Na so robe ou na kufa. Ah bazana na cité du fleuve. Abenga na kota na chambre na pona na lingi. Ne ba sabota bila makia na ngai. Yana na pesi mbote lisusu. Vous allez bien? Ça va. Le moni oyo landa ya la ville. Si. Mais pas bien au mitumba. Tout un mensonge mingi et bébé ça mais ici na mitema ya bato et c'est complètement babi onyo son nous le bara pour bloquer Merci. Kuna makama matanga ya kufi. Ya kufi ba kipe ya ils sont vivants. Na kwa na yeba ki ya kuna yeba ki bolembo c'est que na yebi famille momba so kwa kufeli no yana sima bolembo. Nende na sima na dinde matumba tumba lobaka na ye masanga likambo ya moto na motema te yango na landi na ngai tolela elongo ya kufi. Dès le 5e jour l'artiste bozoya ya quoi qu'est-ce qui s'est passé? Ça tient ngapena lo batu ya matanga na ngate ngapena ya bino te tamsu bolembo pa kenda te yo ba zongiseli yeti comment bon artiste ko bonga so ngala kufi yeti bonga na yaka na yeti ngasu ngande na kabongo mais te mana saka bien na Gabriel na nga kolela yaya mais bon balobi bon temps on va bien là parce que vous blessez trop yo peut blesser trop là monsieur mon colonel peut pas so yeti to kunda yeti oh so mutu yeti ba famille ça ba kunda mwana bango vouloir ou pas so na ça comédien parce que comédien parce que kunda la famille à mutu tout ça la ka récolte moi mbongo to ça la pona to sunga ndeko na biso aoyamba kaka biso wana na matanga biso na to mela masanga na ye donc biso moto pia ka eloko ko yambela biso exactement pas kundela ngonde ko na ye OK ye na famille na ye ana maninga na ye ana bato ba pesa ye ko kundela ndeko na ye donc biso nde to kundela ye te ata soki pe to yete matanga na bango ko biba basani ba kunda bon des messages bon ba pona message moko pona ba artiste nyonso na mpe ba yete ou ba ye déjà ba oye ata ne biso to sala ka siko mosusu ko si pe musala ero aza fatigué moi ye pe boyezate biso to eka ya kutuna tuna to ye po te bi ke lobi su to na musala ne tu bolo vita singo ba kunda so samedi anga samedi no sa te tikana mikendele lelo parce que samedi ngana na tournage omoni na miyeli lelo mais so na chaki bolembu ngana le kandaku samedi peut rapoyer na ye pété bonsoir bébé samedi moi appelle na ye pété mabe yango wana yana profiter na ya lelo après nde na ya samedi te voilà merci beaucoup merci
Très chers abonnés, na pesi bino mbote mingi de partout place au Boyamba biso. Boyeba que tozali na matanga ya toza na attitude pe ya matanga parce que toza na matanga, la Bible nous dit d'ailleurs pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà pourquoi nous sommes là pour pleurer avec l'une d'entre nous a yebi ko fufela o to benga ka mingi mingi ya Gabi présidente ya Bamibange nyonso ya mokili. Maman na biso yaya na biso leki na biso ndeko na biso nde to ya ko assister tozalaka na yebo yebi ke na tanga lisano ya solo baninga bazalaka mena tango pe ya kolela baninga ya solo nde bayebanaka boponomi ya baninga ya solo ezalaka na tango ya pasi yango ezali kosala pasi pe ezali kolelisa biso boyeba ke nazali ngamoko te na plateau oyo nazali kopartage plateau oyo na bandeko mosusu oyo tozalaka na bango na kati ya mosala oyo tobengi mosala ya média to pe ya presse surtout la presse en ligne oyo babengi mingi YouTube ndenge babengaka biso youtuber naki kopesa bango nyonso mbote moko na tour na ye akoyeba ko se présenter na bandi koto oyo na sasa. Bonjour tata. Bonsoir MK, bonsoir na bandi koto bakotala biso na MK TV yokani pe na Nushka TV pe pa où allons-nous tata mwasi ya babakuka tata mwasi et pas dans le pays rano bolanda biso et voilà on est là to me peu pour analyser dans l'ensemble par rapport à mambango et matanga et plutôt le programme de l'eau comme ils ont évolué mais ming tata mwasi témoin ya balobara témoin da kufa we bien moi tata mwasi boni bien c'est tendresse di bingala sirana mwana mulu balototo pete bisa kwari tala kasko simba to bona nga bo dundango en tout cas on va présenter encore mes condoléances à la famille Bolembo Nyonso, Toza de cœur Nabino, et puis, tu vas la bongo. Ok, d'accord. Tu vas la bongo si pour la combo Baba Nyonso, en tout cas, te présenter bango mes condoléances, famille Bolembo, les Anzela Biso Nyonso. Atabino Bobo Yagabi, Biso te Kozala, Nae Kakae, Omoni Bino. Boki ma pour Venet. Bon dernier vebo hier. Voilà parfum vous connaissez dans le cimetière boyeba. Bazora parfum dans le cimetière. Et là parfum ni domination, envoûtement et ba soif. Bon soif le matin. Baba dipa. Bon tout na mituna to solo la na biki bo salinga likambo somme. Dans ce programme ne peut s'imiter. Ma combo a famille Bolembo Nyonso, on a attaché de presse. Ok. Attaché de presse. Comment attaché de presse? Vraiment, moi je sais que ça là bien. On est beau la passe tout ça. Bon, normalement, famille c'est qui programme. Dernière veille à la lundi, à la mardi. Mais na minute de sur la bati ba caméra ma ba ga na réunion pour les chatter. Tu n'as vu sorti. Batié ba ba ga musika ko ba ba mona que illustration kaka. Ba mona baza na réunion na bango kuna réunion familiale. Donc on va changer programme. Quand on m'a pas avant, tu vas ko pousse encore. Donc yango wana kambo to vandile to zo zela biso nyonso. Mais tu aussi ça te reçoit suite et pas ya Gabriel ba ma boké. Te bangote. Okana bangoto ndeni. Tena besoin na bango ba yande na kana bango pourquoi? Wana besoin na bango ba ya. Baba le na Gabriel ko bien matanga bango. Ba sita bango, on va kendaka. Tu vois qui va pourquoi? Culpabilité ni ba ozwa. Mais ba culpabilité te balobi que blessa bango makasi, yango mo ba blessa bango makasi. Ya Gabriel blessa bango makasi. Bango ba ya Gabriel blessa bango ce que bon ba to ngana ka nini. Yango vraiment après si les abakou tout va mbote et puis mingi na sila bisalo babi 21 bunda mama. Wale kili bo sur TV. Ça c'est ça. 21 bunda. Bunda 21. Bunda 21. To banda ki les 30. Bunda 21 bunda. Moi aussi. Il y a quelqu'un qui comme la biso de. Tu nous vois? Bonsoir Gabi, condoléances. Tango. Il faut bon sa caméra là. Bunda 21. Bon sa caméra là. Courage. Ça va. Sur la panne, MK. Est-ce Papa. Kimeza. Zambaza. Ngada yeko kwa ngoko. Tako ngana ina mwana. Haina koma. Haina koma pita. Mais nzamba yeko sala.
nakende ba prière hôpital mabe eza te mais comme ça eza suspect faut kende ba prière nakendaki nazalaki en même temps na hôpital nazango mpo asalaki 6 jours na coma après ye kobima mais fallait kozongela ye abanda kotambola azongi mpena lokola kaka bebe yango wana nde ezwaki biso mwa ta yango monaki nazalaki mpe te mpena silence nyonso tobima ye kaka jeudi ya semaine oyo nde omoni mpe na ye kobenga ye après baye koyebisa ngai tendresse na ye koyebisa ngai ke non oza na matanga mais je savais pas depuis na ye koyoka mpe lisolo yango matanga yango ezalaki brusque yango wana yaye brusque oza mpena abattu yagadi makasi vraiment parce que tondimaki akoeza bonga moto azobela bayebi quand même ke moto azobela makasi ou soit azalaki ta na hôpital ata ya kokosana ata 2 jours ou 1 jour ezalaki te vraiment comme ça fait mal ouais. Tout à l'heure, beaucoup de réunion sur est-ce qu'on a un programme? Oui, là, on a un programme. Programme tout ça qui est à lundi, parce que déjà, nous sommes pour lundi, les mortuaires sont sautés. Là, on va pousser pour la semaine prochaine. On a un week-end, nous sommes à l'Eli, on a Bamisala, Bamisala, Banini, nous sommes à l'Eli. Et on a des décisions de l'eau. De bazot bakokende lobi mpona kopusa kokenda sale parce que eza na la grâce na victoire nde bake mpo bapusa sale basale confirme so baza na bato te mpe kobika ndenge ezalaka kaka sala mpe bazwakazwaka yango mingi la grâce yango donc nzambe asunga biso mpo ezalaka moni eza polele victoire nyonso to aza na facilité yango topréféraki wana nzambe asunga biso vraiment to bakuta yango eza vide chaque fois na bacommentaire bamibanye mpena bazala na yo bakotia toujours bacommentaire bien mpona kolelisa yo en plus ezomona mpe na réseau sociaux eza eme to mpona bandeko bazwayo namoni keke bakuka kani na fandi wana déjà batindeli nga $300 vraiment napesi bino merci bakombo kuna kangi te tosolaka mpe te amika abengaka mpe tosaleli yo na orange money à partir ya mosika atindi malaka moi te nazotaka ba telefone donc napesi bango merci beaucoup nzambe abakisela bango parce que kolela na moto azolela parce que tovandi kuna esengaka mama mbongo bafamille yango mpe yebika ezalaka mpe bilonso boza na mbongo te ezalaka mpe na mwa mikelike tete ozomona donc voilà napesi mpena sengi mpena elobi mpena merci parce que merci vraiment na moni mpena batindeli na 2 personnes moko ate 200 moko ate 200 voilà gabi tomona kwa chaque fois soki moto azwi likabo oyaka wana esotenaka meme ata biso bana na basopeno na nzela gabi kotongisaka gabi naza na transport te osunanga yokisa mwa quelque chose mais tokomona mwa ndilimi efosokote protection je sais pas si c'est quoi. Et en tout cas, on a beaucoup de choses parce que nayebi yango te. Ezaka na moto alobaki ayebisaki nga que ceci c'est là. Bon, nasalaki mpe mwa semblant moke nayokai passé mais nasalaki mwa semblant mpona mona ye bato bamwa batendresse bazalaki wana bato bazalaki wana donc mais eya kotravaille nga après donc naza na kati ya groupe te nayebi pete qu'est-ce qui s'est passé là-bas natindaki message pa mama top ke batika na bango parce que travaillaki nga après naye komona mimi kabonga ye kobenga nga abia gabi fanda na yo eza bongo te eza que parce que ezalaki groupe aida mwana moko malamu en tout cas tosalelaki na amour nyonso epaka trop oui ngape nazalaki aparticipaka vraiment na kaye na ngai aida azangaka te donc nde babaki ke basangisa ye na debandali nga kutu nabenga mimi akote nga akosaka te nabina mimi aida azomere abi ok boretire nga mpe nayebi nanga teke baretire nga oyebi ka nde ezalaka kaka na boretire be na retire parce que po biso ozalaka so ye moto wana bakongwela yo ozala na kati te po biso mo badiskite mo ezala esalo bien te abiagabi bato bakitaki bayebi te
bayebi te ke yo mpe bazotia yo bazolongola ye na bato oyo balongo ezali bato oyo oyo bazaka tie na ye mbongo akei na ye ozomona atie na ye mbongo akei na ye abi nga kutu lere nazoyesa bango kena nalandi wana baprive bokende te parce que tozosala susu yaya gabi abi nazongisi kutu bango moto aye koyebisa oza kaka moto asongisongi mais en vrai dire vraiment eza même marie elena na ndenge na tova bigabi bakosi yo ngabi te bon nga mpe nazwaki mwa maîtrise après ekotravaille nga après omoi naza mpe motu te ekotravaille nga après mais ntango bayebisi baexplike nga ndenge ezalaki bakata babe ange maisha bato bele babenga nga mandenge na premier parce que bayebi nga nde na mibombaka mpe mpona baninga omoni nandimi bango parce que nga mpe nazalaka ye moko so natie mbongo nanga na kite surtout so namoni nanga groupe eza makelele antuka nakitaka natie mwa mbongo nango mwa mpe nabendani nanga na kite nanga mais bango bayeba ete ke fo baenchaîner eketa mimi nde efaka yebisa bango ke foto enchaîner omoni c'est ça bayebaki te te bato baartiste pa basiliki baartiste basiliki babi pourquoi ça toyebi kutu eloko te pourquoi ça ezaka pasi baza vraiment bandeko na nga nga soki edérangeaki nga nayebeki kokosala mabongo te mpo na nga parce que bayebi ngai quelque soit problème bayebi nga bakokotizele nga problème ekozonga nango après ozo comprendre po bayebi nga mpe bien donc ezalaki nango bongo te do bandeko na nga vraimen balandi nga na privé esali bango pasi me nasilikeli ye makasi nasilikeli ye makasi ngabi oui nayebi se na vrai sens mpe ndenga mpe naza problème koka mpe koyebisaka nga te ozomona koka mpe ka koyebisa mpe ka ngai te mais namoni mpe tendresse azalaki na tendresse mpe azwaki kimia mais naye kocomprendre te après ayuluki na ye azwaki mpenza mpe kimia mpo nga mpe nazwaki kimia me ntango bango nyonso bakei na tikali nabengi nene botayiyaka ta likambo eza boyeboyeboye yasingami na ngai ya nene soki baotia te batia te en tout cas soki mpe eza ke donc esalama ke esalama bongo esalama nango bongo koki mpe na yo yango mais etravaille nga kaka po nayebi nde tozalaka tokobomana tokoswana mais pas jusque là mais Dieu merci que ezalaki nango mpe bongo te to ya moni eka bato bazokite mbangu toujours remarqué c'est comme si implication bacomédien eza vraiment te ndenge ezala visite likambo ekoyi na ndeko koya koassiste na likambo yango mpenza tozomona lokola mwa mosika elimwa mingi est ce que eza dia kwa eza kaka mpona groupe yango to eza banda kala déjà osantaki yango bon omoni nde tozalaka boye nakoki koakize baninga te meme nga mpe nazalaka mpe ya moko boye matanga mosusu boye nakeka jour a journée mortuaire mais nabengaki na souhaite na ngai bacondoléance omoni bon omona mpe mosusu mpe soki namoni ke moto ande tokopera pena makasi omona pena na kei d'après vane omoni tendresse azalaka chaque jour bayebakata mama top omoni ke bango bayaki avant mais ye mosusu mpe omona mpe ngai neti eyebakata ote kokufela petit frère na ye ngala petit frère tozalaki bapire mwana ngai aza na déménagement azala kocomprendre nga kendaka na déménagement nakendaki le même jour te nakendaki après ta ba 4 jours nde naye kokende ozomona après ba 4 jours nde naye kokende donc moyen ya kokondane eza te voilà oui bazobenga bazokoma pesa biso ka programme kuna pesa déjà pe programme naza obligé na bandela programme nde tomodifie mama Gabriel nayebi te soki bandela kotonga toza na bascripture toza na bassociation oyo tokosite bakomite est ce que na ngambo na bango osantili mpe ke bazwi likambo la considération mpona kobenga yo soit koyeba programme na matanga te
bazobenga nga kobenga pena bazobenga kokoma penza bazokoma kobenga bazobenga kokoma pena bazokoma te koassiste vraiment nanu te tozela nanu peut-être mipesa exemple na nga moko ngai misu nakendaka veille mortuaire mais nabengi quand même bien nakomi ozomona c'est ça vérité de l'équipe lelo tozobushe mpe bandeko mosusu mpona kote moko biso moto mwa présence yango wana bazabia kasi soki eza alobaka kaka yango moni etunisi bandeko mosusu to bandeko baki baposi pendance ya internet nayebi te koloba nini te bavoisani mpe ndenge olobai na mama top tomoni bato internet c'est vrai nana bimisi yango Dès que tu as c'est ça le problème. Dès que tu es bien dans la tour, après, il y a un groupe de ça. Les autres travaillent parce que nga pena nese ma top izo ba voice na ngatia na groupe ngai moko mutu na lobaki na ye tia ba voice na groupe donc ko so mutu azona na groupe peut-être bimisi na yebite mais ngai ke na ngai na tindeli kaka mama top na yoki peke balobi atia mo pena parce que nga na insister le ye tira ngango na groupe donc là peut-être na mutu azui yango abimisi on limana message on peut ça mutu na sepelite. Donc pour la moni na tient trouble nga moko parce que na suka ki quoi mais ça doit travailler kinga makas na question eko koza pe na ngam na bino et travailler kinga makas ponga atatu bomani na yana nga matanga so bo benga nga obengani nga cotisation na otia sikoto na moni ke zonge salinga boye mutu wana so na sisi matanga na bimisaka ye kaka po asala ngo supa sa batu suté parce que akoy pe ko yebisanga te c'est le problème oui akoy pe ko yebisanga te parce que ayebite motema betani ni biso tozana ngo tozolela ndeko na biso toona pasi makasi ngayo mwana nene naza boye me bandi monde batalanga ba surveillenga nalelaka na kati nga naza motu te na gangaka te nalelaka na kati naka na moto ya mawa ya kati omona biso kolela mosu elinga ebima kuna kange yango yo nazala bongo yo moni basurveillanga trop donc na perdre yaya nanga 62 ans atiki bana 6 brusquement comme ça le quoi mona mokie la kaka c'est il y a 40 minutes laisse comme ça bolie bomeli bobeti masolo boseki botali match bogangi non makasi donc makasi namoni mokilo eza pamba mokili eza ntina te tolongola ba n omoni m soki apesa ye programme ke elobi na ye nalia boye alia yango te m so avalala atikaka deja mbongo atikaka deja maloba ke nakolia boye mais madame epa bongami epeke papa akolia boye mais alia yango te esi bazali pena bato bapesanaki rendez-vous ke lobi tokosala boye esalami te biso bato tozotambola tozolia tozomela tozolamuka tozwa souffle de vie toleki bango na nini donc zwa likambo po ebaki ekweleli yo omoni so moto abeli bomoni bozomona pelaki ya moto abeli soko peut-être akei emoni ke eza mpe ndenge mosusu eya mpe ndenge mosusu c'est bien il y a bien paiement en tout cas merci beaucoup à Gabi to wana déjà pour la bingai surtout za mama oyo chaque fois ça bien Gabi boy en tout cas on peut ça accès aux wana pour aux wana yo de barba to yo na ba bazo là en tout cas merci donc pour tout ce monsieur Gabi na mia kuna bakisa Gabi on a programme
ya matanga on a biso batie vendredi veille mortuaire ezala vendredi bakunda samedi siko mpona salle oyo tokangaki déjà veille mortuaire mpona lundi il faut basolola yango lobi la grâce soki eza vide le vendredi wana kaka tocontinue so eza vide te toyebi te so tochange salle soto bien tosala ndenge nini ezaka mpe des salles soki oyo tozwaki eza occupé bapesi biso mosusu mosusu wana mpe eza occupé la tokoannonce bino kaka soki mais biso tolingi ezalaka na la grâce mpona facilité ya transport bato ebele benaki na bachichement na baémission abiki ngande modolaka oyo biso yo e bato bakite na groupe ya bango soki ya bamatanga te yo te boyo oza kuna te oyeba nde ozala kutaku te bien yo te balongola na ye balongola kutu makanisi wana eza mwa mobali balongola ku makanisi wana ya tendresse te eza kaka ke ya Gabi en tout cas s'il faut dire la vérité c'est professionnel lelo oyo batango eza na ngambu na yo bato bazozango lokola na parti pris moko boye tandis que oza artiste oyo eza na couleur moko te est-ce que okoki koyebisa na bato tu baolanda biso na miniti oyo ke matanga oyo tozali na yango ya grand frère na biso ezali na couleur moko songolo pakala te parce que ebele bazotraite oyo comme abakouk yango ezosala cause ya bato ebele baboya koya cause olingaka sila na bato baolanda biso na miniti oyo po tokache bavérité te ozopromettre bango ke motu nyonso aza libre ya koya na matanga ya koya parce que yango mingi bazoloba ote mpo olobaka oza bakuku o mpo olobaka oza olingaka sila est ce que yango nde mpenza ekozala cause ya makambo irano elo na oyebisa yo ezali tolongola no makambo basila banini eza wa te makambo eza awa eza nga na kufeli grand frère na nga collègue na nga oyo akolinga landa nga aye oyo akoya na ye mpe te eza mpe na problème te église na nga ezali baya na nga nyonso basalaka bacollègue na bango baza ngai mpe naza comédienne nazangi nayebi te ata 10 personnes bakolanda nga bachroniqueur ata misato bokoya donc mpo na ngai ezali keno naza actrice et nakufeli grand frère nanga abaku famille bota tonini en tout cas nga naza kuna te ngai naza artiste comédienne et puis naza collègue ya baartiste nyonso naza na couleur te na carrière nanga na niveau nanga mosala nakozala na couleur te nakozala na couleur te mais rien n'empêche que nasepelaka na motu boye ndenge ajuwaka ozomona rien n'empêche que nasepelaka na motu boye ndenge ajuwaka c'est tout donc mais naza mutu ya mutu nyonso oyo akoya kotala nga aye oyo mpa koya kotala nga te ye kaka donc matanga baforce ya mutu te ocomprendre matanga baforce ya mutu te ezalaka bongo merci na bino mpe nde bovandi bozelinga ti na sisi réunion na umeli merci toujours na titre de matanga na nouveau marié bien que moi merci sur les condoléances à Margot, à toi, on ne dirait même pas, on reçoit après la libanda, à toi, la diaspora, sans la fraternité, sans le nom. Ok. Balaxi quand même Bolingo, bien que vous avez ça sur YouTube. Ok. On s'attendait à moto, on c'est ça, sont les qui ont tiré ma lame, ça la bien. Voilà. Sont tiré ma bébé parce qu'on le retrouve, on le retrouve.
Voilà. Banane grand frère qui a Tikibiso et toujours des explications tout n'enga gabe explication na n'enga programme ya matanga comment est-ce que j'ai évolué habité bandiko na yo o bozari o bosara na bango o bosara na bango musala moko ba youtubeur message ni européen ça bango par rapport à liwa o ya grand frère message par rapport message à la sensibilité message parce que tout fait lit OK donc il est le so 4 jours 5 jours sur la sécurité donc juste message partout tout le monde a TikTok tout le monde a statut tout le monde a profil déjà son a profil à ma mis sur la télé bien sur la profil donc son a des signes on a mode c'est que la profil donc c'est ça voilà mais maintenant au esquiser biso tout le monde question parce que le tout ami et déranger bandeko musu babeti mo libako pona likambango likambo yo tungisa ma ba voice to yoki comment est-ce que se azako se plaindre et na côté na yo j'ai eloko ngona comment to kaka ki ba quitter groupe ça on va faire une tendance kuna OK on est ramené à fin de la musique téléphone on l'a ça après comédien mais déjà on est pas ce temps en communauté pour dans son temps on a qui l'a disonalité après il y a des ça a été tala autre ça a beau ah bon mais qui n'a pas ça dérange pas même dans ma famille pour ça groupe maintenant c'est tout peut-être obligé faire ça je sais pas comment ça la c'est pas dit que ce qui est ça qui m'a dit que les abonnés n'ont pas les abonnés OK mais surtout on a un ande on a ceux qui vont peut-être qu'on a dérangé non et dérange c'est vrai bandiko bosana ba musana moko atuna bino ikweli bino yo zalaka na matanga baninga ya gabi azalaka toujours là na mangamba bato ataka pe ba monter ba malonga penza to monaka totalaka tan ba liste tambolaka parce qu'on a tout rekweli bino ba ya te déranger yote siko sona lobi bongo par rapport à ndenge yela ki message wana ke bato bakite pona ekendaki ezongaki ça bato bakitaki sans babelobi elingai déranger ngando lobi surtout na ki ke bakiti po ekendaki ezongi pona nga na mona na ngelo ke déranger ngai te parce que mutu supa ko ya omone toza boy passion toza nango pa maman de Gabriel passer anango olimbisanga pona lingala ce qu'il faut passer na peut-être carbone divisé par B ce qui muta c'est qui passe Cécile ce carbone divisé par D le pas peut-être maman Denise na maman Olive baé ouais peut-être ko carbone divisé par D so ce zaka ngai yo ye c'est que ça ka bien bande on ba landinga point pas on a bien sens wana pona ngana mona ka ngeza normal parce que même na ba famille ba groupe ça ma ba soupe bazala kana ba moti moto amoni azala bravo pas moni azala te bravo pona nga mais sauf que tu ko après que ça qui bon te donc moto a na message nda na message na mabende tinga moto a na message en tout cas ça bien parce que akwa ko isi agabi na beta ndati so ki panga message na agabi na yeba moti qu'est-ce qui fait moto a sali mabe pour kumba yeka te to le la te to ko mélanger uzo baté na matanga ya na sens te j'espère que tazali moko regretter peut-être quand ça qui au ça sonde ni mais qui to côté ata peza ki bongo akwa ya oloba moti c'est ça akwa oloba moti on a le sens ou bon je crois que c'est l'essentiel parce que déjà va démentir yango parce que vraiment biso qui na rage déjà on avait déjà commencé à attaquer parce que tu voyais pour permettre que tout le monde ya gabi na biso na ba état wana to qui vraiment très touché mais ndenge za démenti bongo tolingi pene za la kaka bongo tina suka tolingi te lobi to yo kasusu eloko moko ya ba genre moko neti bandenga na parce que nga déjà na komaki déjà kotuna nene est-ce que au comprendre makambo place c'est commis est-ce que yo moko zo mona que quelque part na banda matanga banda 4e jour yo moko ozo sentir que relâchement moko za na côté moko boyo moko ozo mona yango wana ko omoni to ko lo baline na to bato na matanga muto sepelo yo le na muto ali na muto sepelo yo na yete ko s'engager na ye ko sepelo yo le na muto ali na muto o pa sepeli na yete J'aime dormir, tu reforcer mon tout il fallait qu'on y a un truc mais très important. À répéter en lycée. Ça la macamotali va contribution. Et ça la visite, à l'opinion. Oya ya
nakoya ya motu te okolambisela biso moto wana morke te tozala make ewamzala mo ye te donc nasala ndeti boye na bibono koya nanga matanga ba Gabriel est ce que kosala mpasi ya Gabriel elongo oke change te aka na mpasi ya motu ezaka keton tosaliki ndeko na famille c'est il faut tozala tosangana malgré makambo malgré ekendaki ezongi tozalaka bien sauf que na ndenge na lelo ondire mabe ezodomine bolamu oremarke yango mpe nasi kopasi nanga ezaka ke mabe ezodomine bolamu ebele na place bolamu edomine mabe soki edodomine bolamu c'est ça. Est-ce que vous pouvez reconnaître que le passage na yo to ya Gabi est blessé bato mususu yango ekomema bango tina niveau ya ko réagir bien te oya pe matanga te parce que toyoki makele le moko OK bana bato ya blessé bato na pe blessé so lo ezaka bana ye akotaka na monde hypocrisie ezali azasko nde trop clair lo ke bomba trop clair soki ki ya ngabe ngo soki bien ngabe ngo parce que moi so continue kana mlonga bande oli nyaso bazaka hypocrisie au bango to ba fonctionner na monde hypocrisie kwa so ba mone mutu malamu amo santé azana berrer na ye azana berrer na ye o bien ko fa biso ba ye bana pende to ko tana petita ke mata de fona tala ta MK5 eloko mais apapa MK5 na pasala na bolamu moko boye c'est ça sûr pour notre bolamu wana na chako liboso na zoma asenga lona chana si exactement mais le contraire est en théâtre comme il est là on est aussi tirer na mambo na situation na tirer le côté na so ni na bona le tirer na zaka ozana na bien ozana na mabe ekopekisa pe ke bamatanga ya bato mosusu lobi na so depuis kala en tout cas depuis kala na fonctionne lokola allemand c'est le fait na kana oya e matanga na ngaka pele oya ngate ngaka pele oya wana babe ngo kandi te nene tenga za lokola allemand kono na bali sumba na allemand ki alme koli suma kasi vraiment bandenga matete depuis kala na bo ato ba tote ninga rivière ya ko na ba polémique ezo renyefi na bato bakola na ba yebi oye na mona écologie je me ndenya so dosi ça parce que une étude on peut faire une question il était par exemple so il était le jour bali fonga na ya na fait une prophète no sala on est leni on a kufeli yo parce que je kufeli ngana yete nga kinda ko so yete no yate so te belo mona na kinda na bango ko ya ngape mayaka mais babi que certaines personnes bazo yate parce que ba recevoir mot d'ordre mo ya yate na matanga ya Gabi mutu apesi ordre azate tapesi mutu ordre to ko kwenye zana ete zana ba les ondi ne ba mutu amuta kufa na mikambo na ye mateka ezako ba bona ba kufa kaka bona mutu ne ba kufela ko ba lo ba ke mutu au contraire beta mutu na mbe bo kufa kona beta ya sabenga kina telefone basolo so yo kufa kona na tale musolo bicho bi so tuni ba tebela na pe na problème na problème bon c'est ça so on a quand on a forcé mutu te malamu etikala malamu mabepe etikala mabe sauf que toza pas na samoyo toza na berrer place bato bafani makambo ezangaka te peut-être keya Gabi ninga azanga na fasala kaka mabe non so dabakendeke te eloko na peut-être esepelisi ndeko telefone atika asengaki kutu bapardon question na choqué bino bolimbisa ngai ata asengi pardon so achoke bato fo batika kapo ya Gabriel moko aza na motema na ye ya msindo aza na bosa mpe aza na bato mpe bashoka ye oyeba na bato bashoka ye makasi aza na bato bashoka ye tofanda na biso so moto bi tozwa ta to bandoya to bandoyakonte eloko moko ayesa noke moni eloko ezalaka boye eloko ezalaka boye sauf ake mpona lelo peut-être ashoke ya msuni ndeko nde moko so bango nyonso basalaka ye mabe baye siko na nsima babie elimisi esala ko équilibre voilà j'espère que nous allons comprendre commis déjà mais son côté de moi senti que azaka na choc ba to choc mal répéter na lutte qui a des ans azana mabene mabene eza so amoni likambo ya trop vitesse que na té vous comprenez très bien est-ce que tous on nyonso tout va le long des comités Gabriel non parce que si Gabriel ka mabe azaka na bolamu moko te na fandi parce que na mabe mais so to bito chona mesa omona ke bolamu eza so to chata bi ata na bolamu biti mabe eza ni so ça na miso eza nzambe otala mi parler mabe on a compter msusu bolamu eza oui oui les kebele vous comprenez donc regarde que to forcément to tika mokili ndenge zetambola to tala mamu zetambola donc c'est ça d'accord je crois qu'on est arrivé à la fin vous appelez ni le basuka koloba non le basuka te ko faire la wa mona sebela ko yole la biso ko pa ko yate bravo ko déranger on monter et ko ça fait de l'autre côté
amokuse eza bafe tokokunda yaya oya te yaya kolamuka na ye te yali pe nalobi mabe te olobi mabe te na comprendre ke bangala balobaka bongo do eza ndenge wana bangala bazala ndenge wana aza clair oye gloire à Dieu c'est bato baye te peut-être quand on a l'occasion ya micro eza sur liboso na ngambo te c'est bato baye te tozala nanu ebele omona bino tozalaki ebele wana mosusu bomoni bango donc trop ya 4 personnes erosape bato mosusu mpe déjà na famille baremplace toboyi te bato baya parce que moto nyonso soki akufeli abape na besoin bato yale bakonsele mais soki ekomi ya force ekomi mabe soki ekomi ya batinda bato ekomi mabe yango mpona nga na bipo amona koya bravo okomona koya te bravo yaya kolamuka te toza kaka. Merci beaucoup Nene biso nyonso tolandi to comprendre donc matanga ezali awa bapesaka fait invitation te alors oyo balingi koya baye oyo mpa monika koya te mpona baraison na ye abomba yango mpona ye me yebaka mbila etelaka na esika nyonso ekokomela mpe tour na yo biso mpe tokoya te nzambe mona papa mbola bino au revoir. Ah, Thérèse, bonsoir. Allez. Yana na bloqué. Tu me bloques, je te bloque. Yana na bloqué. Comme moi je te bloque, tu me bloques. Bloquons nous. Vivant. Oh, bon bah le vidéo les gars. Babungi na mbona wote wanafanya. C'est le truc. C'est quoi ça Sima? La photo est sur une série. Le vide. Ouais. Assisté mutuna yo ah ya matanga kandi tuna tokotuna nini mosusu ya sika ateli nadi nana omoko ya félicitation esalingatemsinga yo yamba yo mafnani novita obengenga place la bingo na normal na tournage na tournage Mama, if ipa. Love is crazy, love is funny. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou ils a plus 243 89 72 32 229. José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ndio ko mate baza na mboka nini baza na France mususu aza na Belgique e ko makate oh mais baza ni kuyiba ah na rembi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubonga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakutukela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza Pointe Noire JB Service ezali soki wane te Angolais nali te nango Angolais JB Service etat eza musike azubekabaaele Papa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo.
naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Zamaka basangolwe azosale salilanga Yesu oh salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undelanga Yesu, Yesu. Undelanga yo yo. Undelanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga nsanga lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nsanga lole. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Mesawa fako, mesawa fako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu, lesamukatanga lisa, lesamukatanga lisa, lesamukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nsamba lokotanga unayemba buye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nsamba swanga unasambela buye. Soki nakoma kobina bina
opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba londa ye nazalaka lokate apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino Alléluia.